www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Mbote na bino nyonso na Congo Kinshasa, mbote na bino nyonso na Congo Brazzaville. Oyo émission na bino jeunesse et métier, émission na bino eza pour na jeunesse na biso ya mboka na biso, eza kosunga po ba jeunesse na biso e ba ko préparer avenir na biso ya lobby, eza kosunga jeunesse na biso po e ba nini ko sala pona avenir na biso ya jeunesse na biso yango na kiteli bino sur le terrain na kati ya centre de formation professionnelle CFOPRO o ekambami na Blaise Mabanza na kiti sur le terrain pona koyeba nini eza koleka awa nini baza kosala na kati ya centre de formation Blaise Mabanza soki tokoki kozwaye poto solola na ye lelo nini eza ko se passer na kati ya centre na ye. Bonjour, DG. Mbote maman, journaliste. Ayambi bino. Merci d'abord pour na koyamba biso na kati ya centre de formation na yo. Motuna na biso ezali boye DG. Awa na kati ya centre de formation professionnelle. Awa boza kosala nini? Toza na besoin penda toyeba eloko nini eza ko se passer na kati ya centre de formation na yo. Oui, awa na centre de formation professionnelle CFOPRO Blaise Mabanza tozali ko encadrer bilenge oyo bazali désespéré na vie azali susu ko banza te ke lobby akoko zala moto biso awa toza ko récupérer bango pona ko lakisa bango musala ya maboko lokola coupe couture, esthétique et coiffure, chauffeur, mécanicien, informatique, et puis tous appels sous na ba cours ya langue, oyo toza ko pesa awa lokola français, anglais, pe alphabétisation. Yangonde et loko oeza koleka awa na centre de formation professionnelle Blaise Mabanza. Ok, merci. J'espère que bino nyonso bouti kolanda oyo DG o ekambami na centre à responsable ya centre de formation professionnelle oya uti koloba centre de formation ezana ba option ebele ezali na mécanique chauffeur, ezali na coupe couture, ezali na esthétique, ezali pe na
informatique. En plus, il bazali pe na cours d'histoire où ils ont na langue français, anglais, bino bat bolinga ko yeba ba langue ndeti ya libana ndeti ba anglais wana ba français boya bokoza la décité. En plus, na bosanité toza pe alphabétisation pona bateau ba yebi ko komate pona bateau ba yebi ko tangate. En tout cas, na centre de formation Blaise Mabanda bokoza la décité bokoza la penda très bien. Alors DG Blaise Mabanda na zongi na yo tolito tuna motuna mo oyo, même si tes spectateurs na biso baza kolanda biso baza na besoin ba yeba président Blaise Mabanda to yeba kiyo na monde ya théâtre siko to comprendre to monyo lisusu na makambo ya centre de formation ezaka kapona souci ya bana ya ngaba to ezaka ka yo moko lalio la mukelo bindo na fongola centre de formation moko boye to ebite ko expliquer biso soki ezandi. Oui, tant qu'artiste et comédien, d'abord Nazali éducateur à masse. Alors na cadre wana ndo moni pe toza ko encadrer o ezaka na cadre yako éduquer pe jeunesse, parce que lelo yo to comprendre que jeunesse ya mboka na biso soki baza ko mi pesa to mozo mona lelo yo bakuluna tout le monde qui banditisme et au salama makasi qui moibi ba escroquerie ba jeune fille ba koti na bondumba kala toyebaka bato bande ko sala kindumbe zaka ba mikolo mais lelo ekomi na bana mike au mona bango na kati ya bondumba il faut comprendre que ezali manque à faire ezali mpiak ezali kozanga ndezo tinda bilenge na makambo ezo sepelisa batute ezo sepelisa pe nzambe te yango na kati ya likanisi wana nde tozwi likanisi oyo ya kosala centre oyo mpona koencadre bandeko na nga bilenge bayeba mosala, parce que lelo oyo mama soki elenge ayebi mosala ye moko akosapprendre en charge, akokende koyiba eloko ya motu te, akokende kobotola eloko ya motu te. Jeune fille akokende kosala kindumba te. Métier ezali kosunga penza bilenge makasi bino bana basi lelo soko yebi musala na yo ndenge bandeko baza koyekola boye ayekoli mwa kotonga ayekoli kosala suki et kosunga ye pour que lobby azala utile na kati ya société. Même na ndako libala omona ke mobali pa ko pesa ye respect ayebi ke mwasi na ngai ayebi musala, et puis mobali moya monela ye ozala te puis omona mwasi akozala pe capable ya kosunga même libota na ye, même bana to mobali akotia pe mobali poa mobali pa kozala na mwa faillite mwasi ayebi musala akosunga ye. Moni lelo yo partout na kati ya mboka na biso bazoloba makambo ya parité eza te ke mwasi akokana na mobali sur le plan spirituel, non, mais parité eza na sens que musala oyo mobali akoki kosala mwasi pe akoki kosala yango. Ndenge lelo tozomona basi pe bazozala ba ministre, tozomona basi pe bazozala ba PDG, tozomona basi bazozala pe ba responsable na kati ya ba société ya minene. Nyonso wana ezali koyekola musala. Avenir ya mboka na biso ezali na biso bilenge. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Ezali lelo nde bilenge sengeli ba yekola. C'est ce que yebi musala na yo ozana ba avantage ebele. Ozana avantage ebele ko bima pe a libanda mboka na biso RDC okeli na mboka mususu. Ozana métier na yo na mutu. On a vraiment pas cité. Donc encore une fois de plus Nazako ça a vraiment appel na bino bilenge bozolanda biso boya ko apprendre boya ko yekola musala maboko na bandeli ko loba toza na coupe couture, toza na esthétique et coiffure, toza na mécanique, toza na ba chauffeur informatique yaka ko yekola musala ya maboko oyo ekosunga yo toza musika te. Toza na Avenue Kayemba numéro 1 na commune ya Ngaba. Référence arrêt Libulu Manzengele. Et ba numéro na biso téléphone yango wana eza
na se ya ba télévision na bino boko benga biso boya vraiment na moi pris en moke na moi eloko moke et ko sunga yo oye ba penza musala et puis na temps ya moke parce que awa tozana ba formateur o baza vraiment ba professionnel na temps ya moke muto ayebi musala mbala moko so ozana couper couture na espace il y a 2 semaines 3 semaines oyebi déjà moi ko tonga pe lambe mona na miso abati soko ozana esthétique et coiffure na espace il y a 2 semaines oyebi pe ko sala moi suki moi modèle pe et mon ani pe na miso abato na espace moke na mécanique oyebi pe déjà ndenge nini ba simba ka monteur ndenge nini ba bongisa ka mutuka et na lingi na profiter na loba pe particularité na biso moko tozana ngo na kati ya centre de formation professionnelle Blaise Mabanza eza kendeti na domaine ya mécanique parce que moni mama ba centre ebele ezali mwana yekoli ayekoli azu formation silicipé maintenant on commence sur le terrain à na garage moko par exemple à luka musala azana ba difficulté a bandeli lisusu formation mususu OK yango biso tozwa ki likanisi na kati ya centre na biso eza que chaque après 2 semaines l'élève bazo kita sur le terrain bazo kita na kati ya garage bazo ke sala ba pratique na kati ya garage pour na ko permettre bango ba yeba déjà ndenge nini musala ngo etambola na kati ya ba garage pour azala na moi facilité wana soka silisi mbala moko azozwa musala na ye et puis awa na kati ya centre na biso tozopesa pe misala mwana nyonso asilisi awa na kati ya centre de formation Blaise Mabanza tozopesa misala ngo tozopesa na ndenge nini na sens que projet o eza projet moko mulai c'est to fongola ba centre na ba commune nyonso ba lemba ba makala ba kalamu ba kingasani ti même na ba province ba centre ko fongwama alors bano kaka baza ko silisa awa ane oyo ne bango wana ba kozala ba formateur na ba centre oyo biso to ko fongwa bon eza pe na makasi te soki yemoka lingi soki pa lingi na eta bia ke lukani musala na ailleurs akoki luka musala ailleurs et puis tala surprise musus auto spéci occasion auto pesi sous cadeau auto pesi na ba élève nyonso baza ko apprendre ba étudiant nyonso baza ko apprendre awa soki na suka formation na yo et que aussi ici au distinguer parmi ba élèves nyonso ya option na bino par exemple na coupe couture yo moto distinguer parmi bino nyonso na kati ya salle na bino na suka tango ko silisa jour à collation ba pesi au brevet na yo et puis to pesi au cadeau ya machine c'est que ça bien c'est que bino otindangai soki ezali na esthétique pe na suka aussi ici au distinguer plus que ba ninga to pesi pe ba matériel ya esthétique et coiffure pour que okende ko sala pe salon de coiffure na yo même na mécanique même na ba option mususu etikali. Merci DG Mabanza mais bande ko na biso pe ya Brazzaville bazolanda biso okoki kozana idée te ya ko créer lisusu moi centre de formation mususu kuna na ngambu po ezala pe bien po na bango ba ko sepela makasi. Ouais mabe ezate eza projet pe ezali bande ko Brazzaville na pesi bino mbote bozolanda ngai bino nyonso bato boyebinga na Brazzaville na pesi bino mbote bobanga te centre de formation professionnelle Blaise Mabanza tokoya pe na Brazzaville pour que to contribuer pe na développement ya jeunesse ya Brazzaville parce que Brazzaville là qui chasse toza mboka moko hein vraiment eza mabete eza na kati ya projet tokoya pe kuna na Brazzaville. Ok, merci chers téléspectateurs. Binomo Bouti Kolanda Ndenge DG ya centre de formation Blaise Mabanza Ndenga Bouti Koloba bino batuboza na ndako bosa lelo côté hein maman papa ofandisi mwana ndako bosa lelo côté venir na ezala nini lobi na ezala nini tinda mwana na centre de formation professionnelle pour epesa mwana avenir na ya lobby po ezala malamu
hein na bo sanité ko pesa moi profiter na pesa moi bâtiment mbote na Brazzaville ma grande sœur propre ya Niclette Aisha bino nyonso ozo ba mbote na bino yango la calamine te centre de formation baza déjà na projet wana ya koyati na Brazzaville po bino nyonso bozala satisfait tokoki kozwa mwa bilili ya ba étudiant na biso ndenge baza ko yekola musala na bango ne baza ko pratiquer tout ko kozwa bilili na bango en plus to yoka bango mo pe baloba na micro na biso koma ndenge nini musala na bango ezoleka ndenge ni ba okolisa musala na bango koma ba kozozwa ba cours moko ya malamu. Maintenant, vous allez voir le matrice, partie des machines. Matrice, c'est ça, le matrice. Maintenant, nous allons voir encore. Merci beaucoup à tous en centre Nabiso, et à centre mon professionnel. Tozo ko récupérer bananion surtout au bavainanda quoi to sala couper couture au comment à niveau ya likolo mais au pratika ya ngote a to pe sa pratique théorie en tout cas et aux amalamu na bananion surtout au bavainanda ku a sala na couper couture a zwa na brevet na mais a pratika ya ngo quelque part et aux ala bien sokaye awa en tout cas to pe sa par 6 mois 9 mois 12 mois et ko permettre à ebako tonga pe ko kata chemise ko vanda na machine à maîtriser machine na place que avant dans la balabala abanda robeta masolo et ko porter rien un jour aye nae na centre tozo ko former bana donc à Rosala des cités. J'espère que bino moko bouti komona bouti kolanda ndenge ba étudiant la biso ya centre de formation professionnelle Blaise Mabanda ndenge ba uti ko loba na micro ndenge pe ba uti ko lakisa musala na bango ba eko yekola ona avenir na bango bino mo déjà bomoni eloko kutu ya ko commenter za ndena loba la bino chaque fois TV za radio te poso poto kosa poto sala so babilo mo boya ndenge ni donc TV za radio te bino mo bomoni bolandi déjà j'espère que na banda na bino bo sepeli bo tinda ngai na obeta ka sete na ba maman ba papa bino bo vanti bana ndako mwana osalelo ezala tangaka le but que soko tanga ko yokela métier te soko tanga yokela métier un jour par an ko zala te au moins que yemoko a reçoit charge même si il y a classe na e futa minerva ne côté kuna osala na métier ayekola ki a reçoit charge ya ko futa ba classe na e ti assise mais soki yokol c'est moi la métier te otike ka kende classe lobby ozatena na ofutele minerval yango mona bala ba koma ba fazière yango mona kulune koma na mboka la biso bele yango mona makambo ma be mingi ezole kala mboka biso parce que ba parents bolingi kotinda bana ba ya ko apprendre même si musala maboko te même si osala makoki okocha mwana classe ya mbala moko to continuer na centre de formation professionnelle Blaise Mabanda a doza la biso kana commune ya Ngaba na avenue Kaemba numéro 1 na ngo musika te moi eloko moko muke semi gratuite. Donc, on a moyen de awa ozala mobola, ozala riche, ozala nani soko yé au apprendre. Parce que tous ako sunga batu, to lingite, to kende na ba montant moko ba mbongo moko ebele te. Awa avec mbongo mokie ko yekola. Tous ape awa na ba parents pe bazali parce que moni ba parents mususu mona pas na moins difficulté pe akokoma, azana moins difficulté pe ako loba français. Yé otanga na yo silisa na yo lelo tozomona ba diplômé belé mona mutuna diplôme ya gradué ya licence mazala ba difficulté pe ya français ba français moko ya bana mike a vraiment soko yé ko améliorer français na yo ko améliorer ko koma na yo mo ba faute d'orthographe hein oza ko éviter ngo même au salaka ozana côté kaka au salaka ozana temps parce que cours du soir à bandaka 17h ti 19h ba cours à langue nyon c'est ça 17h pendant la journée des ala ba mécanique ba couper couture na ba esthétique ça pendant la journée mais ba cours ezana pourquoi ozana temps yaka toza musika te tozana avenue Kaemba numéro 1 na commune Ngaba ba numéro de biso téléphone ngwana ko benga oye voilà. OK, merci. To
tozongi na yo DG Mabanja. Question ngai ezali boy. Pourquoi kaka préféré au centre de formation na yo na commune Yangaba pour ba commune peze belé surtout batumi ba kimaka commune Yangaba parce que ba yebi moi commune ezaka na moi ba makambo belé mais yo préféré au kota kaka na commune ya Ngaba. Ngala za Ngaba na botami na Ngaba yango na lingaki na banda idéologie o na Ngaba pona kosunga. Ba ndeko na Ngaba bilenge ya Ngaba ba yeko la contribution na Ngaba pona développement ya Ngaba yango. Apôtre Tambulukoki Nzambe aloba na nzela na ye apesa vision alobi Ngaba doit changer au nom de Jésus. Alors vision wana esengeli biso peto soutenir yango. Voilà où ils ont soutien en Ngaï pour la vision où Nzamba Loba Nzela ya l'homme de Dieu apporte Tambulokok yango et puis n'angina baxelo komoko uti oloba ke batu bakima Ngaba non Ngaba en réalité Ngaba batamabe bazalaka te bakuluna bazate babandi pe bazalaka te so moni na Ngaba omoni eloko moko mabe salami to ya ki banditisme to ya ki kuluna eza bapaya bato bautaka misika baye ko sala makambo na bango awa. Alors ndo moni moi image wana bato bazo kansondire na Ngaba no Ngaba eza na bato mayele Ngaba eza na bato yo bazo réfléchir bato ya maleyele bato makasi na Ngaba bazali yango to lingis ko to la songa moko na zolo banamno na za mwana Ngaba ozomona na za mwana Ngaba donc vraiment toujours lingato soutenir vision wana mais cela n'empêche que to fongola pe na ba commune musune na uti koloba wa ke na ba commune mususu pe to koya mais pour le moment tozana na Ngaba o eza mabele et puis ngala za leader ya jeunesse ya Ngaba leader ya Ngaba na lingina sunga bandeko na ngande balobaka okoko pesa mutu mbisi mais lobby a osation na posa mbisi mais soko laksi mutu ndenge balobaka soka lié mbisi esili moko loba contribution na Ngaba pour la jeunesse ya Ngaba yango yo ya foma na zo senga bana Ngaba bo soutenir ndeko na bino Blaise Mabanza leader ya jeunesse ya Ngaba ngai yo vraiment bo soutenir ngai eloko ekende liboso quoi voilà. Est-ce que souci oyo zanango pour na bana Ngaba est-ce que vous avez na souci wana na ba commune mususu? Pourquoi pas parce que naza encadreur ya jeunesse encadreur ya jeunesse ya RDC Mobimba yango mona lobi ke tokokende pe na ba commune mususu tokokende pe na ba province ba Matadi ba Boma ba Lubumbashi pourquoi pas Bandundu partout tokokende parce que ça charge o Nzamba pesi ngai mokumba ya jeunesse vraiment za na maboko nanga. Ok, merci. Tozwana nous batu ya cours d'histoire, étudiants ya cours d'histoire et centre de formation professionnelle Blaise Mabanja tozwa bango tota ndenge nini cours elekaka. Hello listeners, I am Brother Joseph Matu. I call every people come to learn English in our son. Our son is called CFOPRO. CFOPRO means Centre de Formation Professionnelle. That's in French, okay? But come to seek your knowledge. You can't be absent-minded. I call everybody, every people. Na bengi bino bandeko banso oyo boye lingi koeko na kokoma boya na centre Blaise Mabanza ezomi na Kayemba numéro 1. En tout cas balobi rien n'est tard. Oye bakotanga te soko oye awa na centre Blaise Mabanza. Ici nous sommes juste au centre. Nous sommes au centre de langue de formation. Surtout ici, nous sommes dans la salle où nous apprenons le français. C'est-à-dire, nous appelons tous ceux qui sont à la maison, qui restent encore, qui ne font rien. Vraiment, dans l'amour du Seigneur, nous vous appelons, venez récapituler. Si vous avez des difficultés français, écrire ou parler, venez, nous sommes là pour vous aider. Tokomi na suka émission na biso. Soki DG Mabanja azala liloba ya koloba ya suka po akabwana na biso. Ouais, minga kolobeza te bouti bino moko kolanda ndenge musale zo salama a na centre de formation professionnelle Blaise Mabanza pour continuer ko beta site ko inviter yo mutoza ko hésiter nan yaka toza na
avenue Kayemba numéro 1 na commune ya Ngaba, référence arrêt Libuluma Nzengele. Toza na kati ya immeuble Fred Vie, salle de fête Fred Vie na deuxième niveau. Vraiment boya numéro de téléphone eza wana na sa télévision bobenga boya vraiment quoi prendre bilenge boya hein botika kotelengana okoma moumbu ya muninga na yo moko ta musupozo ka 500 francs mais tango yebi musala ozosa musala na yo oko zala ko landaka batute pona ko belaka batu ba prezo pona ko zo ata moi 500 francs au moyen ya kolia yaka koyekola musala na mwa tango ya mokie oyebi musala na ya maboko yo moko komi responsable. Numéro na biso ya téléphone yango wana ezali na C vraiment bobenga boya tozali à chaque jour de lundi au vendredi de bureau na monsieur fungamaka banda 8h30 kino 19h30 tozalaka sur place na pesi batu nyonso bayebi ngambote hein ba nanga na pesi mbote papa nanga mama nanga bandeko na ngai na pesi mbote baninga na pesi bino mbote bana ngaba na pesi bino mbote et puis to lembate bana ngaba to telema o ezali leader na bino Blaise Mabanza vraiment to telema vraiment na pesi sous merci na nzambo apesa kinga makasi ya ko présenter bino émission oyo pe ya kokota na kati ya banda kuna bino na profiter na pesa mbote na batu nyonso baza kolanda biso mbote ko na Brazzaville na Congo RDC ba mbote na bino bo continuer kolanda émission oyo et ko sunga surtout ba jeune biso ba jeune to préparer futur na biso ya lobby ezala malamu o baza ko na besoin ya ko soutenir émission oyo eza pona bien ya jeunesse ya mboka na biso adresse na ngai Facebook eza so koto obetaka José Nikita di ozungai mbala moko bye bye tokutani na mbala sima na émission oyo koya bye bye. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre hein babi moto epela hein moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele.